Ayako Sati a qui peut-être toilette, pardon, excusez-moi pour le terme. Azu pena nienaye, a tient la carte essuie, a ligne ya mwa côté na valise. Mobali na yo o mo no passe o ayebi comment baluka alipa. O ayebi comment a qui était quand même sous papier mouchoir. Olingo sale ma be na façon mo boye. Ozoli tomba nini. Pas na biso ba basi na obeta sete mingi to tika kolula kolula nde eboma biso muninga memaki saku wana yonga pe fona mema wana etake pena la sama sana na noko ba boti na petso me mona zunga petso na ko mepe ko tumba pa la seka ki ngana yuma note Pen na zonga ki na panape o tumba petwana aprope na to carbone na biso nae bolingo za ke bele misaka ka moko. Après un long moment des auditions, voici le moment des quotidiennes. Pour une aventure inoubliable, ils vont profiter de quelques jours avant de rejoindre Malaika House. Les 60 talents de Madjabou Talent posent leurs valises à Zanzibar, sur des magnifiques plages, une vie de rêve, dans un hôtel face à l'océan. Contre toute attente, nos talents feront face à de nombreuses surprises. Désormais, ne manquez pas les quotidiennes de Madjabou Talent à Zanzibar sur YouTube et nos chaînes partenaires. Na telema na toza awatai. Toza awatai ya maman Nicole Malonga. Donc Azaf partout dans le monde. Oh. Toza awatai ile makambe. Maman Nicole Malonga. Yo telemi wana. Mima hata sula milaite. Anabuaka na ngati maman Nicole Malonga makubia. Na kumakelo mkusi. Sa complexe. Una solinga mezi nyoso linga. Solinga ekokayo. Kota papa. Neviso. Yasika Eye. Avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femme, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com. Merci, je suis libre.
Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'Aïe. Mais pour vous, mon bien, vous avez la chaîne Moko. Saratola TV. Vous abonnez. Vous avez contrat dans l'Aïe. Vous signez la Baxa. Vous avez 10. Il y a équipe. Vous avez un Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout. Il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la femme et l'homme, ils sont dans le monde entier. Tous abonnés. Saratola TV. Vous avez un contrat dans l'Aïe. Merci à vous. Salut tout le monde, salut bande de connaissances, internautes, ici c'est Dr Love, Dr Love. On est là dans votre émission Parle-nous d'amour. Je suis la bonne de Livre Bonsec, la plume noble. Ça l'a bien à retrouver les sous Bino. Nabi Kebolanda chaîne Kamoko. Ils ont frappé la chaîne quoi. Tout bon dans la chaîne qui Kalakasa. Ande Saratola TV. Charge. Je salue tout le monde. Oh, Ebi, Moni. Merci à toi, Moréa. 15. Bassele. Les grands monteurs Kaye. Babi Mikolo, Toza, Awa, na activité moi belé quoi. Simba. Merci à toi, l'assistante de qui? Jonathan, qui vous na lo Seja Makasi Babi Yende. Babengi sec Makasi Seja Makasi wapi. Na mouvement ya Milito Diego. Babi Yende papa ya bana quoi. Maman Saratola mbote na yo. Voilà, c'est un peu sa maman Brenda balobi kuna na fondation Saratola sec. Je suis pas seul avant de biter tout et puis je dirais que cette émission est construite pour les amoureux. C'est là qui sont blessés, ba o bazape na bango bien na bolingo na bango, to bando beta ba masolo mo ebele. Ce que vous avez dans suggestion, il faut que vous ayez biso bengi, on a un problème, on va déranger Dr Love. Et là, on va parler de ça et puis on va développer pour nous voir vraiment la solution à problème à bolingo na biso ou tout amaki libako zoki, monsieur se peut kende bien. Voilà, nous allons parler aujourd'hui d'un sujet les ex. Notre thème d'aujourd'hui, c'est les ex. Total awapi, net lobela kama kambango, ba ex mususu bazana bango partant. Donc Akenda, Akolo Bapena Zonga. Je ne suis pas bien à Kebou. Plus jamais dans ma vie, école la malam Tomabe, je ne reviendrai jamais. Alors, vous qui nous suivez, je vous demanderai de bien vraiment écrire et commenter comment on peut faire pour résoudre ces problèmes. De ma part, je dirais que merci parce que vous allez devant vos postes téléviseurs. Je ne suis pas seul Moréa. Je ne suis pas seul, donc réalisateur nanga 15. Ce que même langage nanga, pandé la biso vraiment bilo quand on lumière en kakapé espace en comme monene pour na mbela no ya gola mama Liliane. Babi côté on appé to éviter ce qui le leur sani. Ba raison éviter. Ah ya gola. Mbote na yo. Bonjour. Ah livre. Et c'est ngako mona on a plateau nanga ya. On appelle quoi? Ah vraiment ya gola. On a vu sur la makambo qui musique. Bon, apparemment, vous savez, nous tous avons un objectif dans ce monde amoureux, de savoir que nous cherchons toujours des gens, des personnes qui vont nous aimer. Et bisope tous ala wana kapona koluka tous aba aimable pas na bango. Vous voyez, faire une relation amoureuse, ils allaient on a étape belé, nous bandane on a dérangement parce qu'il y avait des miels. Alors bah bon, et ça qui n'a malouba qui toko pour qu'on fait crème tout, soyez tout qu'on sort par quoi un bêta mais bêta peu bokangami. Si maintenant c'est sous beaucoup mi coquine. Et on a un tourné à goula. Est-ce que par exemple ça qui n'a mutuno mo bando bêta na ye kande zalaka. Lobi na mo aki ko quitter. Ce que esengi kataka ya goula vraiment. Attaque au moins moi si ko va na pas par exemple quoi. Alex nangai et Alexandre nangai et papi nangai pichu nangai. Donc, il y a moi aussi. Et ça n'est pas possible que non, il y a un soit livrement, soit tout le monde est à Kala. Nous sommes à Bolingo. Je ne sais pas Kala. Ou bien, nous sommes à tant que moi aussi. Il y a proposé, mais il y a un Samuel. Au salaire parcours déjà. Nous sommes là. Et ça n'est pas possible. Vraiment, on a pas si mot na ba onyes tout ba na biso. Voilà. So il faut na répondre à la question ana. Ce qui est nga. Exemple que c'est moi. Non zongate. Ah. Ya gola. Non zongate.
omoni quand tozala na couple bolingo toza na couple ezala te ke tolingani lelo po tokabwana lobi makambo nde eyaka oyo esalaka tokabwana ezala pe te ke eyeka lelo mbamo tobi tokabwani te ezala na baconseil entre biso mibale nanu tosololi après comme osalaka biso mibale esimba te toleki troisième personne libanda ti bato bazwi so ezanga mna oyoka te yo otikanga de même que nga pe soki ezaka nga nde yo ozoyoka te na otiko mais so tosi totikani bongo na ozonga te nga otata mbote tomonani topesana te. Mais le quand même, si elle n'a pas si la relation là amoureuse, hein, et Panzani déjà. Non. Ça va tout que non, toi tu as camarade. Il faut ta la siko. Famille côté calette. To côté la famille mais problème en moi qui nini. Pour te yotika la baninga. Tu comprends? Un exemple terre à terre, ils ont quoi Léon le ba ngaza na camarade. OK. Naza na ba connaissance, on a yebi, ba connaissance de travail, ba connaissance ya na yebi na sima muninga na nga na musala, mais dire que na master nanga naza na été ko éviter nini ba lobaki ba salaki tant to fandaki to tangaki kombo et arrivé que to bundi après le plus mon abiso parce que so eza déjà moninga non zonga na été pour to solo la lisusu siko 1000 fois oaza mobali na ba makambo mo poso na biki na condamner mobali bato ba bo akuzu parti na bango basi yango na chema benyo so mibale tout comme ngape na ko yoka te yo boyinga tout comme ngai nde na boyo mais surtout bio réconciliation bato ba ye to sto kabwanit bato ba ye ba pesi conseil yo pe bon to zonga netinga non ça peut pas pesa un conseil papa vous pesa un conseil te comme yoka te wana c'est comme non nada non yoka te non comme on nada NON wana na boy non zonga te. Merci Yagola parce que ça avinayo bon non kokiko meka copier c'est exemplement que ça non valable. Il y avait un ami au basala qui en couple quand des alaka abi non je salue Conclave Anonyme parce que c'est son histoire aussi. Au format naebi ami mo boza qui proche nangai. Et ça là que et le que ça kazonga la copine ça qui ni. Vous savez kokende ya mabete. Yo mtola nangande ko kotika mutu. Na raison mo boza valable. Et ça nango mabete. Mais et ko ça peut na mutu mo bo aya wana na kota sala. Est-ce que muninga zalaki et comment vraiment vendre comme ce que vous pensez. C'est pour cela que Conclave famille nanga bino de livre à chaque fois que j'étais à la maison malgré chéran waya ki sika na bando comprendre kati son non raisonner ex wana donc na banda ko kanisa et le mot kati na bi ezakini non vous savez être en amoureux être en amour ezalaka et le comment boui ya ba penser na ba souvenir abi le que ça linga ki na zongela chérie petite amie nangana copine nangana eza ba geste msusu asalaki na mona kisiko que non peut-être na secondaire abi bien que non yemoka tika la femme maza besoin zonga naye non mon monité que wana outi na ngambu na ye et puis ti moi c'est ya que on dit ma peut-être que nazonga na mobile nanga po abando ye batelo ni ça mais conscience ya mobile tango ezongi et celle qui a menga na zonga te. Ya gola muta reconnaître ma bena na zonga te je n'ai 15 mois na honte na zonga te mutu o ya reconnaître ma bena ye yango baki ki te na zonga oui bibino mibali bozaka ba trop malin au monde pena qui était tant tout ça là qui boye pe tu na boyinga lekelenga na mayele tout tonga na boya ki na komo moni na mobali wana bona lukana simbise tous pour kuna pe beba baby selio kuna nitka ngane na zaboy c'est quand les naza bonana mobile na ngai livre les naza mobile na London City livre sterling yagola naza mobile na comme bomanga fort London City mobile na nga London City ouais London City ne naza na ebongo après les passés na nga mo boye po pour les passés na nga on pas monana azate les loté po bazate yagola to ko bata komba les passés no de azate oh azatende na bosa na ye boyo komanga bokolimba mokuta na livre sterling te yoka omoninga nazalai na epa nanga o ezake mobali ya balinga te mais tozalaki
nazalaki eloko te ya kolia komela otambo ya mituka restaurant nazali bien mais mbongo ezalaki ya bien te azali na science occulte oyo nga na ndo oyeba te. Ah bon? Ouais. Na opesa exemple na nga na boyi napesa exemple ya bato alors na sauté mpona komisa mokuse babando futi mbongo ebele so bafuti mbongo wana elela na telefone na nga aza congolais mais a changé nationalité ya kutu nga na ye toyebani libanda mboka sikoyo esalaki so bafuti mbongo na bengi eti bon bafuti mbongo eyepanga abinanga c'est pas mon problème eza mbongo na oyo omoni osala nango sele non papa nakobanda kosala folie na mbongo wana ti apo na tuni nasali nango nini ata lagom osombi te ozomona sikoyo mpona nini ye alinga ye nga mpo abalaka adivorcaka alinga ye nga mpo ya nini nasekisaka ye nasalaka ne blague eza oyo mwasi na ye banda osala na ye te ala divorce toyo ekóma na ye ntango na tofandi ne wana ti ngai fai naleka mbeka nga naleka mbeka nafai na mosala boye na bar na nga nabi lelo esprit na nga esimbi te ke namela masanga naki olia ngulu na kapela nafandaki te appel mbamo ekoti batravailleur babengi mama koya te ye edingwa ye luko ngapi ye edi ye luka nga ye edi ye luka nga ye edi je te salue là où tu es ye edi wa quartier edingo ye edi père ma tête histoire na nga bao baolanda nga bayebi histoire oyo baoyeba ke na beti exemple oyo mpo bomona ke eza bamakambo mosusu tokozonga na nsima eya na mosusu okoki ozonga na nsima te oui nafandi ti nga nabi noya naye nazwi grand frère na nga mibale parce que touta voyage na grand frère na nga tozongi na ye biso mibale naye ezwa grand frère na nga andofuta na wileri nga azalaki na côté ya terrain en face ya nini ya visa Schengen na Schengen kuna ya nini ya Paris oui nazali wana en face wana na ye wana nazwi grand frère na nga nayebisi tokende Roger aye na edingwe il faut edingwe asa amelanga makila pour que basanga cérémonie allez ton grand frère nga bito sa ninga ce qu'on habite il faut que nous luka d'abord garde ya ye to expliquer ye to yoka conseil garde au pesanga azali na garde na yazaki capitaine to ye to luki capitaine sera Liliane to sola déjà toza bien alors na lingité ou même makambo na brutalité mais mango na kimia pour makambo nyonso tu ezala na kimia grand frère na ngabi jamais loko ko makambo edingwe biso pe to kena na kimia te na bloquer ndako na bloquer nyonso pona yeba mobali abatami place nini po utaki voyage aza na hôtel aosa makambo wana na ndenge ya ki hôtel na edingwe leki na isko propre mwana bangwa suka ayebisi ngabi yagola monde to fanda boy famille zaka ndo botami na ngote yaya na nga aolinga salo sacrifice ndeza bo azwaki sous-vêtement na yo azwaki polo na yo azwaki eloko boye oya yo alors eza wapi na kisensu et pas mort bongo na ye na terrasse kotika na terrasse bo Roger pas koti na sina kene na Prince Kasavubu na police wana eza wana so commune zone Prince Kasavubu na nini wana na kena che plainte contre ye baoze ya kaki soka ye police ya to ye ba pole kine ye watine nga voice ke zela to ya na ye di aumelo makila cousin nga fanda kana limité ana bengi mos na ye a colonel na bengi aye na kemba moko et pas bailleur na nga bar parce que na bando futa $300 nga na bi na koka susté mbongo e mata 400 il faut na kende ko longola na kendo zo mbongo to na komi kuna bango babi nango te to peso mbongo yo mote po jo bo pesa garantie bozaki na mobile semblant comme si rien n'était que edingwe pete nini te to ke kuna bazongisi mbongo to kaboli garantie ndako loko apesa ki ngai munazwaki ndako alandela garantie te nazwi garantie na biloko nyonso ya ndako tellement na mboya ki pe déjà za biloko mabe na teki yango na linga ite abi na zai na voiture ngamoko na lamuka na tongo bonazwa o batutela pondu mutute wana na bonza
donc et le tika ke mon ezai ka monter deuxième mutuka na te quand pas grand frère nango ngalandi OK après moi musala nanga bi maman tango kenda musala papa tinanga na sombele pampers ngabi pampers posa nango nini vous avez un bébé ti papa te kanga na ina ndaku na ba misala mibale pampers sala nango nini o ariglaka le lendemain na sauté na sauté na zonga na kota ndako mais na sisa koto to na ye na terrasse roja ya banjo buka bakiti azo buka bakiti grand frère nanga akange na nzoto yebisi yo ye ozo panza bakiti envoûtement wana eswanisa ya nanga mibale na ya nanga onga na landi basimbana na nzoto omwa bato bakoma ogangela siko onga na landi po nino sali bon ezaki envoûtement oyo eutaki pa mobali wana ye dit a démarré mutuka na zali na RAV4 mo boye akei na yi akei tant il dit akei po mo comme normalement ba soldat il dit akei ba memi na pa commune wana ya Kasavu bwana sur prince Kasavu to komi kuna batunie papa obala e na bala été po nyoso mbele alliance amena la to tepo ngana na procédure à divorce na zana on alliance alors na ko linga te que moi si atambola sans alliance ya on a la ti alliance colonel Mazaki na longolango na longoli na faina tika na police habité kotika ngote okena peut-être côté kosani banzo futie na amando wana ya ndenga latia kinga alliance wana après banzo tourner opona nini yo bengi edingwe aya komela ye makila yo fo sambango asamba ki atate puis akoyi asubi ba bengi ba médecin hôpital ba médecin hôpital tong baye ba koti ba fanti ba tali tensionné oya don etikali ka pa akata motema grand frère nanga on a landi a memie na mukongo akeno hôpital mo libando hôpital bandana essayer transfert ngaliem papa ata ba pesi oreiller a benga Liliane muto oyo pesi kisi Liliane ça ba oncle ne ba yo benga ngai Liliane pardon yaka sinon de on a besoin kufanga bingai nga Liliane ngai au moins maman Monique na kendo hôpital on a kendo talai po oya obela na e baluka engana na mbeto hôpital et puis ya obima na banoko bolimisanga na okende te na boya po na omona ke na zaina danger okufa siko yefa lamuka bikati ponga ke zwa biloko na yaya tolongwa ndako na biso 20h tokenda ti na matete na toleki ba kwenge tosele lokwa to mata côté église catholique moza na wenza matete église munene ya catholique Saint Alphonse to komi wana mobali ya banjo afukami na se anjoli la Liliane na sengi pardon makamnyo sokoboya ngate na bande mamnyo to à 0 en tout cas na loba bêtise on a koko prononcer OK voilà ça se comprend to telemi belle sœur na nga wana za soda akena eba mati baki bazui bilo ba ina bilama nga bafungoli on liboke po ba na biloko bazui ba omona ngate il faut ba ya kozwanga fara ande comme na procédure ya makila wana ba misala kutu ba eko kima ke to ya sous place santé dingwa yaki et puis kauka kapé na ça est une clientèle te pendant dosa ba plein ba to contribution ndo yo lia wana ba signaka du fin du mois ba futi et bilo mois bongo et puis nazonga mukesima tant moi musala yebisaki nga bongo nga moko penga bi bon leo na obimate na sokola ba sengle na ye ba sous-vêtements na tchango na mai ba sous-vêtements omoni mai sali rouge tu papa rouge bon non potali boum même si ça yango jamais sous-vêtements mai koko ma boy c'est comme si omoni makila c'est comme si nini atala azot défense wana na ndenge moko boy que je n'avais pas compris na moni on dirait ba kanga ngamba mo munoko ngamba na sala hémorragie à 2 mois malade mon na raté makile bima so docteur aye ekati so docteur azate et salé je so docteur aye abina on la so et ça mana butu to mona ndenge et so salé to fanda ka bona moi na meli na zui Beaufort a manqué na meli et ça que on dirait on de te provoquer qui on bois et so pani docteur ba sali ba analyse no so lo monte bande ko lakisa ke ezaki yango donc ezaki kama kambuya bali a omeka ngai siko par rapport à exemple muki on a pesi
Ngaba ayaka osati akie peut-être toilette pardon hein. Excusez-moi pour le terme. Azu pena nie na ye atie na kati esui alingi yango koti na valise. Pour et distraire nga. Et ça le quoi envoûtement qu'on a mona mabe osati na mona makamba osati. Ça se comprend. Ça tu comprendre bien. Na paramètre on eza non histoire mo boye oza yo moko. Eza nga. Na beti yango pourquoi otelemela ko zongela bolingo note. Parce que azaki na nzela mabe. Ah na longa na nzela mabe. C'est totalement bien vraiment nzela mabe na MT pexozo. Kasi siko yango moi na utoloba. Eza histoire na nga na beti c'est pour ko pesa ba exemple moko o eza normal pour bato batala biso to ba pesa ba commentaire ba ko ba ki na pour la nini lobi bongo zo mona siko na beti loko mo normal. Oyo bato ba lo ba ki o no tunenga bina ko ko zonga te. Et women ça fait des années. Pour na yo fan dati lelo na bité na fandi na ta soki bolko zanga mobile bomaka. Ozo comprendre na fandi nanga. Pourquoi na fandi Nathalie lelo kokoyi ko pe okoma ke bango ba réussir nga. To tcha bongo. Ke ba réussir ngai. Ozo mona. Poni na lobi bongo. Il faut tonto sala ba analyse ya makambo mususu to lo ba makambo o ton muto yo ka comprendre pena ke te aza raison neti ngai yango na bi. Quand on est dans London City, on a boé. Roger et pour asenga ba pardon nyonso to ko senga. Na loba na tala soko zanga mobile bomaka. Ngana za muto liboso ona okufa na zanga mobile. Voilà. Yango mo na bike neti ngambu na nga na zonga te. Mais de ma part moi j'ai compris hein. J'ai capté quelque chose de ngolo baka kena ya gola. Aboyane gozongi la Roger parce que Roger na azaki mutamaka mamulili ngana comprendre nga bongo non mais c'est clair ce que ça là mutumo ba bolingo moko boye peut-être nga posons sa mutema c'est peut-être nga posons sa mutema sima mais de l'autre côté aux anon na raison parce que au moins ko boya nozani na biso vérité ko boya na yo nanu ko zongela ki ota la vie oyazaki na wazalaki pe ozalaka nanu taka ata na yebite te au moins mutu tango komi moni mutu tango komi na niveau ya asengi ba pardon andimi ba nzela nyonso bo meme na église bo sala boy abandela nyonso to a zéro et tout na boya eza bandeko nango pe ba banga muto asengi tina église na boya bandeko basi bandeko mibali bino mutu bolanda biso na Sarato la TV so ça na commentaire sala yango commentaire vraiment que non si c'est possible les gens na ba kenda na bango na love na bango ba yema senga pardon to zonga na bazonga na bango o baza pour ya kozonga na bakoma d'accord ba o baza pona ko baboyi kozonga ba komaka non NON ya wana tout simplement ya on ba kina l'histoire ya ndeko nanga na bando beta lisolo avec 50 livres malgré menga na linga ki juste na zonga nanga na nzela wana na sali 2 semaines na bonde la ka la fille na sali 2 semaines na bonde la fille qui to zonga na jusqu'à ce que la fille andima qui quelque part et ça selon mutu na mutu ndenge alingaka mais ya gola c'est possible que non ex momboé akenda nae azongi ba paramètres ça ebelé ko boya mais ba souvenir mosusu egangaka na beto na peso exemple ya directeur na Jimmy Limbondo bon aza na mwasi nae na mwana moko ya mobali mais suite ya makambo o ba sala ande ba sala ba théâtre na bango et arrive après que basa libanda balinga bango ngana o peso ba exemple eza fête pour au moins peut-être que te muta koki ozonga te azana mwasi na ina mwana na ye mais bato o batala na ba théâtre et ça que non balingi ye au moins peut-être que muta tindela ke mbongo muta saela ke ba dépense car et lamba ket mais ana mwasi eza ba lokuta o limbondo bando sala pour que mwasi anda kwa comprendre te ozomona mais jour mwasi anda kwa comprendre ka lokuta wana eza jour atindelaka mwasi ana message oyebisi ke ba mbongo tindaka ngamu na liaka yo emso mona ka na video me ngana lala nango siko oza sir mwasi wana ya poto wana un jour on joue sous téléphone na benga allo limbondo na saleli yo transfert en mbongo moko boye yo kendo zwa akozonga te po eza ba lokuta oyo limbondo na ndoko sae moni bino mibali so bobi bo manipuler mwasi bo manipuler biso na façon moke mais c'est totalement bien biso bino pe bo manipuler pe te
parce que basi msuba manipula mibali bazali non côté la ka biso te na mi boma pe na biso mibali bazali biso pe toza ba mabe o ezake talanga na obeta plus basi ya awate parce que na koli moi trop awate na obeta Afrique du Sud. Afrique du Sud des apprenants que mon bali no tango abimi ake boulot obimi na porte au côté na porte wana pour ni no côté mon bali ana temps c'est pel sauter plus c'est le travail. Faut vous foutre ndako faut vous somba carte pour na mai et na ba musu ba somba mai le quoi crédit. Ce que imagine toi boana kiv faut vous somba combien de litres à mai parce que nyon sona mon bali faut que ça la musa mo fouter peut-être 5000 rand. 5000 faut bocha provision bana batangara il faut transport ya moi il faut boyer pour biso somba crédit ya moi ya bus mso somba crédit ya moi ya train outi moi provision bana so ba olina ba onde ba bilo mo c'est bon mais ce que moi c'est otala oh ana à côté na boutique Zara oh ana côté na boutique oh ana ngapena kota nano ana kota nano awa pona zo oh ana ngapena lata lo kwa fi wana tomi bomi ba mabale belé ekufa na Afrique du Sud bongo mibali ebele pe ba okufa ba obela mitu ba osa ba mope mbala liboso na yeba ke mutu na biso ezaka na bandeli na suka place ba fongola ngo na mona na Afrique du Sud ba opéra mutu me akufa kaka ba bandi pena di coach ba fongoli ba tomboli ba donc stress na malili ane poanini na ke sa moi na ngazanga lipate. Mais moi si au tourner nga yo kama na mon msusu garçon moi simbi ba papier muso mso te kama kasu na tout na bon pas poser moi na bana ya se kaka eh mais usaloka elie sa mère mais au coup de mère on fandi na jomo bona sanzete moko bo calculer r ebi ke r to à 14h tito comme va 17h ya bon na wel samba moi 2h ditana papa wana na mela moi kona sa moi boy c'est qu'on a paramètre wana ya gol biso basi to mabe bon à 100%. Au moins biso basi baraka non au moins eza confrère moi alinga obenga basi bazaba DJ moi si ndazana ko mixer na chanson pitchen a mixer à côté ba bimisi papi a mixer à côté na chata donc a mixer donc a va bolingo quoi l'état zate ya ngomoni ngai na linga ko pesa koma mobali na ngate po soki ka ba yebi papa ba kolande mbangu na Facebook baroluka batala baye baroluke butu bakotsa giga balukela nga butu skoto baroluka baroluke na normal te baroluke na milimo mabe bon ya gola pour l'intervention oyo to zoapé sur limbondo mais avant tout na lingaka ka opesa conseil moko bwe conseil onga na ko opesa kota ba mibal kota ba basike lelo o ex no kindaki nga zongela yo attaque yo oza femme oyo yo comprendre da bolingo leki na ba paramètres moi ebele conseil nini ya bien oko opesa maki non ex akendaki nga zongela ce qui est à côté négatif au lobby c'est à côté positif au lobby to yeba opesi conseil en attendant limondo aya vraiment onga na koki oloba para da bandino na biso moko basi il n'est pas bien que mobali na yo o mwana pasi o ayebi comment baluka alipa o ayebi comment akete quand même sous papier mosoir olingo sale mabe na façon mo boye ozoli tomba nini o gagner nini place o wele loke linga po mobali ana car tango banda ko yeba te et puis ça les ma mingi on négliger mobali mo pona mobali mo bo lobi nango on négliger ki wana a commis très important ton yo luko zonga mo zonga susu ezate pour mona qui déjà vaut rien mais keba on nzamba bombelier o yebite o moni bato poto belé lelo ba fi e belé biso ana kishasa ezaka na linga mbali azana poto o mbali asalaka o yebite so pa bomaka bato na butu so pa za muyibi so pa sala nini o yebite oya benge ta muso boye ki téléphone eza okanga bakanga akota prison mo yeba ezate linga mobali o yebi ke mobali na nga saka boye neti nga mobali na nga lamuka tongo kenda kayu ba asa 12 heures du temps de service ponga na zoka ba mbongo ba semaine wana na zoka donc pana biso ba basi na beta sete mingi to tika kolula nde bomba biso muninga memaki sako wana yonga pe fona mema wana na bana mibali na ngina loba boy e bongi nango te bozala na basi mibale misatu po mimona kwa mobali na mwasi no moko o mo ne pasi
oyebite lobi bozwa nini oyo obungisa nzoko likolo likelele po mususu mwasi wana oza na yo omona salite lobi aza oyo osala eloko mo bato pe bakamwe na sima mwasi wana ozwi pe bonheur mo boy e comme olela mwasi wana azaka mwasi nanga mwasi wana azaka mwasi nanga mwasi wana azaka mwasi nanga kozonga eza lokwa nga na zonga te kande na London City nanga boye mobali mo boye ye o papa bana nga yo te yagola na ye siko pona sa na mekate voilà na mekate po respect belé par London City na niveau 0 donc c'est que je peux dire yangwana na tikeli pe moko yanga i plateau à côté pe a ozana makam na yo koloba donc merci beaucoup na bino batolanda biso merci beaucoup. Et voilà, comme a dit Yagola dit tout simplement bon de savoir que non, au salaire, tout le monde m'a belle couleur le cours au PA et créer une séparation. Dans la séparation, ex, on attend accueilli au Lobani. Au Zongele, les sous, yom to salaki mabe. Moi, c'est tout le monde mobile, tous ont conscience. Mais c'est favorable que non, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui t'a blessé, alors qui a Zongela yo, c'est le love. Babi Bolingo prend tout en conscience, Bolingo pardonne tout, Bolingo yon sommet. C'est là que nous avons sa paramètre. On a pour n'appeler ça conseil bien attaque Dr Love. Alors, j'aimerais bien vous suivre cette publicité, la pub de notre crème Azur, crème de beauté, et on se retrouve juste après. Belle crème, baby crème, oh ça, biso ba garçon, ba homme, donc neto zabwe, ba le poissonnet et comme mikolo to ça il en trop, babi bobenga biso, obengi ka saratola, akoye ba ndenge nini yo okozwa crème de beauté wana, surtout pour les gars, ezaka pona mibali, maman yom tolinga jo na le possesse à la propre, contactez-nous, bokozwa na bino crème Azur. Alors deuxième invité Nangezali Jimmy Limbondo, l'artiste et comédien, lui-même aussi le porte-parole de Diego Milito. De Diego Milito. Donc, Babi, la bouche autorisée. Autrement dit, je dis merci parce que à répondre à l'invitation à Bisso Morea, nous sommes avec Jimmy Limbondo. Jimmy Limbondo. Bon Bolive, bon de livre, bon tseki. Merci pour l'invitation. C'est ça le problème. Attends, je te dérange, mais ton Moussala Bengi va savoir fort Yahweh. On a rien à se présenter. Quoi de neuf, Louba? Je suis là, non? Je suis là, ma question est ma réponse est les fans ont bien. Bébé Splendeur a bien, mère m'a pas en épépélé. Ok. Nous autres dérangés, moi ça va. Mon salapé qui n'a qui toko n'angola nzambe. Mouvement nabiso milite musique. Ok. Il dit et qui est bien, il dit retrouver chaque samedi l'espace de la Jolie na Bandal. Ok. Tous on a pena oya oyoki musique est bien et ça la bien na baïpi parce que libanda o baïmo na vacances pour pas s'attendre. J'ai appris que babi Limbondo babi Maemazala Maemaleka et pas Diego Milito Maemaleka Maemazali na Maemakoya. Ngel Diego aza artiste musicien oyo ezano iné pas tangi na ina ezano don zambe aoyemba musique oyo batata na biso baleka aoyemba na oyo ba jeune lelo bazobimisa pe ya biso pe kalate koya oyo ezana studio yango na Maemaleka Maemajali na Maemakoya. Oyebi slogan oyebukanga suka na slogan to te kamonte etikaka on est milito musique. Voilà, chaque samedi, on qui m'a dilou, qui m'a nani, qui m'a pépé calé, qui m'a rédi à Missi, qui m'a nani, tous ceux qui n'ont pas de bazali, qui bina filé, wata, fali, ferré. Après tant on tourne la bino siko ok, porteur, à kumbara, mais hermès c'est un nini, à paiement. Mais pour ni porteur à boutou, à paiement raté.
Voilà, le message est passé. Vous comprenez, Bino Batonio, sur vos côtés, la voilà. Le meilleur couple, c'est ça couple. Couple Tola. Diego Milito. Mon secrétaire général, Jonathan Kifuna, 10 amis Bali. Merci Jimmy Mondo pour ta présence sur ce plateau. Si je n'ai pas vu Yagola, mais Yagola vraiment maman Liliane, tu as une intervention à Vinaye par rapport à Bolingo. Donc plateau et émission na biso oyo émission au babengango parle-nous d'amour. Namoko Dortalova, je suis là. Si je zalaki les ex de façon que non. Lelo o eza na mutu mwasa limbondo mabe. Soit limbondo salaki jeune fille femme mon mabe. Est-ce que eza favorable que lelo vende et tu es là betanga ba nini na ebité ayo senga ba pardon. Okoko zongela ye. Soit yo mopoza ki no fautif ba nini obité oko zongela ex ango. Est-ce que kotana o mona to koki ko lobela ngo lo lengeni. Teto ba bon souvenir au mombre et tinda ko kanisa ke quand même mutakenda. Bon de livre, le long à sala chemin na bota na kuta na pe na mosi oyo o nzamba tindelanga ki a respecter nga mais na raison na petit na moto zane na mbandaka on ngam na diversaka. OK. Et ti le la longwana mutu na ngate. Vina ba kidiba na bo gampo te mera ko limbi sana ba kidiba o so to kuta na ye so ki to solo li ke so ka bala. Ngam na diversaka petit wana. Après fana ma fana ba no raisonner. Donc quand c'est quand peut te mettre au lit misanga mais comportement ça qui est pas la fille ya on a okuta pa maman nanga ndo mona ki na pema fille ba fille nyoso na ndekuta na bango na noza na bango ba bande ba okota ngate mais yepe na ba kidiba bongo so to kuta na ba kidiba so la bala na respecter alliance na mbali na ye mais bolingo na ngana za na ngo verrier c'est la vade. Non, na battant on a rôle dosa. Mais ça la monnaie gozonga. Gozonga. Ouais. Bosco maman abana kuna. Au moins que ça on bien té. Mère abana kangana déjà. Mère abana tunda kangana. Ça c'est qu'il faut effacer. Yo moi on moi dans le gozonga. On moni bon na kana défaut moro. Yalo wa yo on la musi ba biloko moro boy. Bon. Ouais par rapport à la question là. Et la musi nga ba biloko moro boy. Bon. Et ça les amoureux. Ouais mais moi ce soir na quitter l'émission nga la quitter pas non. Na bosse na ngai. Mais na misu to ngotuninga ezongi. Na zongi mbala moko mbandaka. Na zongi na province. C'est que love ngo zaki na mbandaka kuna. Love nga mutanga na mungala. Nga mutanga na mauta pino benga mauta. Voilà. Nga na utande mauta. Bon, yana ba soki na raisonner eloko mususu. Et ça là nga pasi na bossa na ye eza nini. Camarade nanga. O tu bana olata na basket, olata na ba culotte, olata na ba chapeau, ay mo to matina ni vala ta na ba single. Bon. Et le tikara muke, tu olata na ba sili. Ngoso mo ba souvenir dans tout yo mo na ka suko lo tina singa, obima ki pa la ta itango yo zonga monika na singa ba. Oye ba no pete. Ngoso to olata na ba slip menga na ebate. Masa wana azaki kolita na église catholique. OK. Et moi ya palita nga azaki chambre libanda next ya libanda. Masa e moya pena baba sina ino PC espace. Baba tamoro boy mo makeli ekota ngana na mère. Masa kina bilo na banga catholique yona babilo ka ke tchana cher banini ya ke no tchande ko mama minanga. Yem ta botsa petona. Masa nanga. On comprend. Ce qu'on a quand on en est. Dis à Mbalozoka, bolingo ça compliqué. Je te qui faut éviter moto seka na ya ibi nato seka moto seka boye moto koza yemba biso to seka na biso. Les amoureux et les amoureuses. Vous qui êtes devant vos postes téléviseurs, ces numéros qui sont affichés au bas de vos postes téléviseurs, bobinga. WhatsApp ça na appel normal les a, beau commenter c'est leur avis na bino. Si je na biso ça les ex. Bokati. D'une bonne de qui. Na ka ona ni na ozongeleti. C'est que bablo ka benga okata kwanga. Akata ki okwanga. Akata nga kwanga. Na ebi elo na sala masana te. Basele. Omoni nga na mongala. Ngaso mosanga ba ki yo par rapport à force en autres kosi. Ngamna na sec. Par rapport ne ba mopepeka ningi zwaki ye. OK. Ça na raisonner le rwanda kwa olimbisité. Mais tant on comprendre que zaki mopepe ya misala mabe. Topi masa amonanga. Pour nous c'est na bombe tono na nous public comme moi si bien même moi si ici là. Musique. Comprendre. Masa senga ba bolimbisi mais na teke na musika nanga.
Voilà. Comprendre. Tout le monde va moto, tout le monde va fanda boto mais là, mais si on a raisonné l'orona na télémi. Pourtant on a reçu mon bébé na témoin na oleka, mon batani na likambote. Tant on a bébé na oleka. Na zongisi. Mais et tant que pena la sama sana na noko. Ba boti na pecho mais mon na zongi pecho na ko mepe ko tumba pa la xeka ki ngana yu manote. Bon. On va pas ngam na beti ya boto nga mosi nga sanga lo mo boyende ki na zonga ki pen na zonga ki na bana pe ko tumba pecho na. Après pe na to carbone na biso na. Ngala mungala. Nga so beti nga gauche na so gauche. Bon. Ouais, nga so lego fini minute na 12h na 12h 2 minutes nga ba legi na fini na. Voilà, toi qui merci beaucoup parce que tu comprends avis na yo. Bande konyo sur internet bolanda sarato la TV na émission na biso parle nous d'amour. Bon mais quand un peu ko pesa ba o abino avis. Pourquoi toi qui na sous question et ça là bien. Pourquoi moto akoki ko kende elo nini etindaka tous nos paramètres ya kozonga na baibalo baka oui na kokozonga soit na kozonga elo ni salaka mais quand on peut ça tab exemple moko boye ni nango vraiment ndio ndeko moto za na histoire o za na ex na yo nini etinda ko vraiment so fandi boye so que jour aya na zonga nae bata to zanga courage ya kozonga nae to ya koyebise que chérie tu me manques toujours chérie j'ai toujours envie de toi. Chérie, je vais te voir côté na kenda na kokate. Te okaso na oni. Yo mekano yebisa biso batum so ni les alaka make no akei. To fanda ki na batam. Ata so ba million ba ni me alinga ka zo. To fanda ki na batam moko to mona ki mon premier ami dazongi la ki jibe. Bazonga pe parler moko. Ami za chamture. Azongi la ki jibe na batam avant comme na père de son excellence Vital. Jibe mtando le la ki azonga to ami dalela ka ke pa jone. Omoni jibe na mi dani bazana. To tana cadre bolingo. Ami na bidula ba sekel lo tikali pa jibe. Je peux pas me passer. Moi, mon ben avis. So, je me sens là que fort que peut-être à kei wapi. À quand ça ngata ne loro moko. Voilà, wa ben ngo devoir. On est en devoir à domicile. On a fait des tours dans bavia. C'est que c'est ça to raté pe libérer la vie. Nga na ba ex musu ba kenda on so to kuma ba camarade parce que mais so bo sur la Facebook comment on appelle à rappeler loro moko. Un moment peut nous rappeler loro moko. On moni la fille, on a petit ex na ngana wa botana masana ngana. OK. Allez loro moko atika pa nanga. Bon. Et là, on a fan de ce que ils ont ingénieur 15 ans bisangelo momo. On m'a so salinga mabe. So na raison ne kama biana avec un générique. Ils ont générique. So voilà 15 basele. 15 basele mbigazo. Là va musique. Abi et là comment on appelle ça comme exemple dans le boutique c'est quel mot. Donc ceux qui ont indexé que le mot na tout etikala ye. Ata famille bakimisi. Avant on est tuba ngo tuba. Ata famille bakimisi lelo. Viens je suis de Londres. Abalaki na miki la zo mosi na baba ya zo kisa kisa kenini. Mais afanda zongeli ex na ye. Mosi na azo amemi esko poto. Ça veut dire personne azaki na bilo comme ça tikake pas c'est là mobile. Ba bilo ko ba sekelo lo bana. Et koko za ile ko nini vraiment c'est là yo ko tanga ta petit ana. Ceux qui ont lié à soit dit parce que ça n'est le mot bisa bon c'est là yo bato ba luka ba zonga na zonga ba extra bango par exemple petit moi 600 moi ça 600 fort na habité so za moi ça Jonathan qui vuna na habité 10 amis ban ayi sanga bi et là on a kansara Jonathan qui vuna zani et là on a kansela rai so ba fandi so za nga belo apusa na rana litoini parce que eloko ne ba no legele maloba ngoni nye maloba karel omoni ke eloko ne sera litoyi wana ngosi sana ngo suma loba te mutu wana oteli nzaka etika ye tina suka on comprend voilà etika ye tina suka petit muso sanga bi na côté boto kelma côté sexe OK alobi nga na raison na ex nanga eloko sala nga bobana na banema na nga bolingo yimta déjà ngate mais lo rasala nga etikanga oui belo rasala rai ni ya permis to lo bango bomba pona bana bato bomba pona bana ya sala lo rasala nini azora lekaye abokeli na nzuto mobi fiba ibanda lokolo tina mbunzu parce que banda sala lo wana petona ata fandi nini ata okene na hotel ngo combien de millions so sala lo wana te veut dire muta kolongole lo wana faut tanga bisanga songa pengi na okota na carré esima na ngote. Vous pouvez nous écrire, beaucoup mais la biso vraiment ba numéro zawana yo pona yo sauf ma au raisonna ex no na nini au vandi vraiment moté hier vraiment comment comment la biso azaki so asenga pesi
raisonner na sourire na ye soka lobi lobo zonga na facilité pe na kokitiza parce que mutu na mutu ka yebi faiblesse hein mutu na mutu na yebi faiblesse mutu na ndeza so na yebi na les armes na zonga na ya ndimaka yo mutu akinda wana copine na yo wana copain na yo wana so vandi mo raisonner ka nini koma manga mangai ceux qui ont zongi na raisonner que parce que ça là comment et ça la biso bien tu bon de tout continuer les kaya nande ya honte système abosa na raté on comprend musozo abina raisonnable moi si ndenza sala matière wana sala mystique alors so yaye boy so nga fungula suki joni mba fungula suki bon akanisa joni kan lo wana à voyager ça peut fort que azubi ba mbongo azubi makamnae na benga jona na benga ex nga aya rotofanda pona nini soki nga fungula suki nga fungula plante afungula ke plante et logo tika petona mutuka ya wana c'est une histoire vraie le mondo yoka ona le bisao parce que et le kolobi est réel là vraiment je me mets en je me mets témoin moi-même zanini il y a ça na ex na nga mambo chilelu tolo bateke to tika ba camarade parce que yeko talinga ta yebisanga to ko ça va masati bon d'office yebi ne makamango le kaka papa WhatsApp ezakate to tika ba numéro et tout comme ça Facebook abeta kombo na ngapo ayebi akenda na ye muta to kabwani apesa yo déjà au revoir banini et comme na tamo bwe muta benga biso oza bien nazongi si na pe na febe oza bien abi oyebi le pourquoi na bengi yo nabi bon ebi te beta ka lisolo pour ngane mutu nazanga na faute akenda na ye mais ayaki ko ebisa ngino mabi na ngane ebiso le mot très capital o mongai wana histoire vraie na loba abi o moni ngai nazongela ka mobilité o mokando kenda kande o salana nazongela te mais songa na mon okelo ko loba songa na mona na yo faut ko beta ka concert faut beta no ka concert faut yemba faut beta no ka concert c'est-à-dire na yo comprendre le il faut beta no concert dans OK a bosser oui alobi akoka présence ça veut dire concert on bena ba contrebasse nous ayi il est vraiment ba drum no bena ba répondre bien il est vraiment omoni est vraiment oya tika na conscience ya mwana et pas na faut beta no ka concert ça veut dire yemba bien ex na été akozongi la te mais a supporter comment na ndengati c'est-à-dire ils sont moni faut beta no ka concert so ke wana pe siko batu bazali c'est-à-dire l'amour est simple à comprendre que non ils attendent 10 000 mbonda lobby et ça na ba séquel mo batu na batu batika ka yango no so kutena ye faut beta no ka concert bon concert ngo iziko bino mbaye ba mo sino mbaye bo ta concert ni bo cha instrument wapi pour me tabeta concert aux a Diego Milito ngana bandozo nini couplet il y avait pas d'image il y avait pas couleur mon âme sœur il y a pas j'avais pas cœur on comprend la chanson avant toi j'avais les mots mais pas la chanson on comprend so kinga na nzembo linga no melenze moni nzembo linga no melenze moni lora kosekana ngana mona nzela lino na yo bomba petona ni asa so moni faut mettre un concert pourquoi bilora boye puisque on a tambola on oye melango botika lini babani ah non si masime parce que tant on s'abonne peut-être ya comprend yo no kenene musika vraiment OK pe pe na mai afin de l'opemeni moi aussi ma flair omoni olobaki pe bien yonga kana pesi exemple za simple ba sekelo olobaki yango na nganjembo wana so na yembi akufaka siko mokolo njembo ya bagaza fali pourquoi no bomena orgazi kifuna on ngala bando bomena orgazi to maman to mandambu to sone eza miso ba mourir eza ba mourir to na banzima ba mourir pona nzima moro to yemba au devant ngamo na luki makambo to ni un chane kiasi baseli
tokimba sima tokabwana nango voilà to banda ngo po to continue biso mais ça lokoso wendeni to za biso mbale to silisa to lokoso to lia to mela na ningine to beta makamba sekel mama sekel wana bani tikaki onga pe pepeta na bendo manefo dans ce temps so bonira concert yoka les amoureux appelez-nous écrivez-nous moni bolingo ça fait du bien baba ba biso bolingo voilà non mokoma ba bolingo ezalaka bele ezalaka ka moko na love le loso ki mambo bele esimba te na omona na bandeko mosusu baokabona kama basi bokabona kama mbali tozora penda dialogue te na love on sala dialogue c'est ça ngana tuna mère quand on a dérangé mère na biso trop na nous c'est papa Zio na âge à 14 ans ti lelo papa botiba mi bali banda me yo bima to toni tabi olingo déranger na trosombela ngelo mona mela na biko pelé lo na pelé prémisse au mela prémisse afin de atalinga boti abi bon et ba conseil na personne na vie abi so rozui moisi zoye le roi mona liboso ya moisi OK be bakati o bota li souté c'est ça abiso olingi moisi so ozuye mona liboso lokwa mobali lokwa yo mobali tant olingi mona bato zo lokwa mona liboso ya moisi o tangise na ba norme ya bien azanga kayete azanga silipité azanga basketité ale lanzalate aotanga bien pour lobitango ozo libala ya bien yo papa osa nini abiso ko tsango na mutu o comprendre que maman pesa ngani abis papa na bino zwanga ngana zo papa na bino mwana ngam moko mobali na boti na otangisa ye le ba comme ministre comme président nga mama na ina sa nini parce que tant batanga na zelaki wana atanga raisa classe azala bien ti yake no zo musala o mona biso age sa nini ye petanga comprendre que tanga saki ba buzu bani libanda wana tanga ko comprendre si jeune to na solo na ye azonga mo ane moko ya mwasi a protéger nga ke na kola botina bala vierge so tant to zela bata wana to bota to kola tiloni to mona ba 65 ans ba 70 ans na fanda bo je me souviens que na père bana dans la vie zo lo boko comme ça on mukuse na bien comme mukuse e mono sa ba geste bi na ngate zo ba paramètre mususu et lo ba adage veut dire eloko ya moto moi c'est moto ya moto ya yo te bilula lula te na zo ba paramètre belé père sanga bi bolingo eza mystique biso to fanisaki ba mère na bino na ba père na biso to fanda boye papa ngolo to zoki wana na batana biso wana mama na bino ndenge fanda ka boye ayebi gu ya mobali mosute banda na kutana ye banda na devaja ye ayebi ka gu nanga ayebi ka numéro nanga parce que ya bino lelo ba numéro eza différent moko alati mokase basket moko alati babuto basala bilanga eza bagere bamakambo oyo tosala moso ozwi tosalaka dialogue c'est ça dialogue na bolingo eza très très important on comprend ba merci tali boponi baselo bazaka mama na biso te ba mama époque na biso sera mobali na déjà qui on a ti ba okende yango basala ba finance mona mama musu bana mobali na kufa aboko liba ne petit ake na kokufa asu mobali musute OK veut dire ba père batika mona belo mo pe ba bazaki yango loke mobala de venga yona po bazaki lisolo to bazaki ko na ba camarade na bango bazaki na même morale mais biso loto ofana ngosu to fani ngano obi petwa dans saison na obi na makaso aza donc afana luka Jonathan bujenga na Jonathan to na luka Jimmy Mbondo aza to moi sona poésie moté po simbate musu petwa pe moi petwa mgoto za diploteur déranger fort likama biso za ya lelo buka lelo lia lelo lamba lelo yango ba makambo belé et beba yango to ça réforme mo so zui ba pe moi musu so kutana moso de la ba diverger yo to kutana ye il faut ça ce que fort yako koleka oye bakala maloba ya la fille c'est ça veut dire faut se faire ngosusu na kolata na ye kolia na ye suki na ye surtout basa lelo so munga taki manzaka oya ba double temps il faut ebacha ba planta ki ba kabelo lelo to manda docha ba kabelo faut basa le ka kabelo so la tali ke yo ngosusu ona makoki opese mbonga kabelo te voilà mais ayebi ki masa ndimo nana masa na mukama na mo ba lela fort yeto olia makasi ba kenda pe premier jour 200 attends on subanda bolinga na ye yo no pesa dikuti yo pesa raba 10 20 30 nini comprends muta bambe 200 obia mona fanda rabo moni lelo ba réseaux sociaux oyo esungi ba te belé ba Facebook ba WhatsApp pesi natala libala mo fia na bi a pesa Facebook merci abia kutana mobile ya vie na ye na Facebook voilà comprends bazali tous exploiter ba Facebook na bano mabe moi lelo ozuni ndeko moya mwasi akutena yo asepengo suna tele miso ba sepena yo alukio comment on a été que ça star
C'est ça. Opportunité tu es en vie à moto zangolo. Zangolo. Il faut pas saisir. Nous avons ba qui na tamboye. Ezala boye. Au moins tant que na ba quand y a ba ex na musu na ro soki na raisonner na rozongana. Na soki na ex moko soki na raisonner ba bola munaye. Na tel ko mabenga na sale soki abi na soki nga na komeli so va répondre. Mais so lobi na nga ki bon. Na limbisio na capable ba rozongana na pe capable ba fana naye. Mais ça ba mususu ki ata nazo kufa nzala ata na otambola penda mutakala mapeke komi solo nini moyena zongele exact to solo la c'est ça le to sala babolingo to ebiti et mon côté mon livre mon tali moi série le commence à bolingo série au moins on se série na papa abi mana mama na mwana na mono ba kine na ndako abi mabupa mwana landaki boy papa intérêt ba vitesse ba tumba nini parce que mwana otala osani le bandinga so basi mususu atali katala ki théâtre mo nana nata ikale somo lelo bakoma rebalata balati rebo basa bilanda landa yango no mona balove belé simbate parce que ngape no yango subo ba mususu akoma o yazara mukuse yazara muke ngalu gamelo mo mbijité ça veut dire abeba déjà yango na sala ke fort na ebisa ba noko mususu zana bango sala ke fort o ba mesure ya porte d'entrée ya mosi na yo OK so o moni mobali soko ebi de porte ndako noté pour moi c'est ndako so bi porte d'entrée na obi porte na tebi suka awa teza atenité pour mbale bezara mona côté ya ba côté na bimia côté na lati bilamba wa mais ngosu taka ndumba ya mwasi akuba na cop de 20h ti 4h combien de noko baleki mais so ça un bon maître oui ba que ata petongo ata lavaki atsala ke fort wana nga mama mono na bota naye awo me serveur pour ce serveur nga na na c'était na bokola mwana nga sala vino nga pe sala vino na ndenge ya bien OK comprendre pour vie wana nyoso vie ya muteza wana lelo ba maka mususu ba to perdre ba opportunité mususu na ba bikota kota bandako ba bilialia ba bifanda fanda ba bilata lata c'est ça talaka mutuni rolia na ye talaka mutuni au travail na ye talaka na ndenga na zana Jonathan Kivuna 10 amis le secrétaire général Diego Milito nabi que Jonathan asa très intelligent Jonathan komara bien azo na okanga ma place mo Jonathan ta phrase bobo est compliqué on sentir moninga malam attends na ye na vie na ye fonga pena élément un plus il pas baxelanga un plus te Jonathan bobo to ça on est habité star to ke nango bobo le na mo le besoin mo biso ba théâtre oyo et ça sur la valeur te pour to zana ba producteur te ba manager te mon narration ta binyo na film OK ça ne peut aussi moi 5 000 10 000 marambo beba et soit qui na moto Jonathan na sala moto film bobo ba opportunité on pour ça bon pour la visibilité que nous ça là mais soit pour venir il y a splendeur que ça la monter mbala moko merci nous attendons vers la fin na lingi vraiment na yo ka opinion na yo ko aider ba oyo wana baza ba ex ba mususu ba lukaka bazonga me ba kokate po yebisa mninga mususu pe azawana atatoni est-ce que est favorable au pesa conseil ba o balingi bazonga ba ex pona yo eza bien côté et koza mabe moi eloko moko ekoki ko soulager star baloba le lem o epesa ka vie pe yango ebomaka omoni ba love nsto banayi ba love ba mwana o bisa peto o bisa monsino ngano tiliwa so ngana salio mabe makamuna ngai ko avancer te yoka ouais ozongi singa parce que ya gola ça qui ne le mona tuna ki tikana tuna mba moko po à conclure au conclure en haut c'est que est-ce que makambo o ya love atabo kabwana ki bozaki na mutu ndenge est-ce que ya gola bipo na nga ata camaraderie etikalate donc nga na informer si les sili est-ce que pas na vraiment boya na mutu etikata ba camarade ezalate bon soka ezala kakende na ndenga mabe est-ce que relation quotidienne on ne sait jamais dans la vie est-ce que vous ne comment tant il y a gola lesquels obiqué et sili on a juste nos voyager pour monter ça va passeport y OK au souka ça là qui fort na vie to solangano OK na maramba love so bokabona mosque c'était que ngano to boyani OK na ba fin bota la biso na ba za ba libana beaucoup de chance to la biso partout dans le monde ça là qui fort que moi ça comprendre téningi bokabona rayo ki n'est pas ki na bokenda bongo pour un jour non to boyana on ne sait jamais tant ya gola lobi ke ngai ningi nazana oya ya zana yona na papa ba na nga boye ya gola quelque part ko sibiso ya gola
te en même temps on dit que yena pas baroka bona ke ya ko baba kusha na lesu te baza na ko mote wana c'est normal mais so bi ke bango mbale esi le kuta pour le jour ya moso nga bala ba obenga mama ba bengi papa ba sa nini aye basangani bosa ba jamais ba sola tata ba sola te mais to ba tsamino kiti ya go la telemi na table na ye opo mbala telemi na mwasine ya go la patemi na mbali na ye mais bana kaka bazawana nakati relation bana kesi na non comprendre moi conseil ça la bien bande ko balandi biso o ba luka ke bazonga na soit yo peso bi ke bazonga na te na ebite so bazonga c'est yo quant à moi nzamba yebaki tina ya kokotana ya kutanisa relation ya bango mibale OK tant nzamba kutanisa ke mutu na mutu bolongoni bilamba bosali boti pe bana bosali pe foyer après bokaboni wake bien ba maloba musu to ba na bolingo et là taka bon mon ngosusu na quelque part tant ozonga na ex no na ba mo fungwami musale ye nini po tango to sanga na nzoto to betango pe na capoche te tant to sanga makila wana tant to lo bana bébé nenga na linyo bo jite jim kuno salo mabe yanga nyoso simba te ya yo pe nyoso pe simba te OK yo buleka ka la loba de la kena l'église ba bondelanga te tango bo katana ki ba bilamba wana bo kena na position église te OK to yeba nini to lo bana mosi pe sala ki fort que soki bo olingo ka mo sa sentir te ki bo kabona e ba te ki amona ngo su téléphone si me bunga ki yo ngo so ki suko ta te ngo su changer commune ngo su voyager to pe ya voyager ata Bali na mboka mo quelconque jour au mona yo a ko bisa ngo so Bali na et des garçons OK de son azab et ça yi to sala ki fort ya ko la mo si te ki to boyani papa marambo yo ngo ngalo biongo po pe combien langa OK c'est ça ça na mo si ke ko luka ngate ngana linyo sute ngano to boyani petit pa ki azuma kambo pa ko motamba pe na kapa le kyobo wa o comprendre ali kyope le ba ko ma pe ba star batu ba otala ye batu bo sepela na me natali tango na bande ko zana ye tanga bande ko bondelanga point na lengela ka ete yango se nzamba la ksa biso ateli biso ni to un miroir bo ndingo te jonta yivuna telemi a otala bonza ko moni vino o mo ina peto zo vivre na ye lobi ozala boye c'est que ça ka bongo mais to ka bona ka temoko peut-être to ngasa ça peut préciser na festa président na ngai Diego Milito na société na entreprise azalaki ya wata azalaki na mosi travailler na mosi comprendre mosi azali na côté nini ya média ya azali na côté musique côté nini mataliki mosi ne alongwe musala ngana zana musala ngana nzoto nazana maile na faut vous avoir mutu nonde maile mais ye azanga comprendre voilà bon neto zaki na bano za pima protéger mo mais tango ya zate mais tema bolingo nanga alani no bato bayi bolingo bango na Diego Milito bato baseki bato bakimi mais je n'entends qu'ils vont na biso to zawana pourtant ngazaki na wenge balandaki tango ki pa wata bazalaki pa biki wana la rebima mais tango alongo ba bia esili muta sila kasoka kufi c'est ça longa to bango na ngana tourner mutu ki te ngana yo mais tango alandi bolingo lelo alandi bolingo lelo mona sakatola akoma na ba bureau chaîne fandi moli na pe da ba répétition zongi mouvement ba nango malembe to bandi sikati mouvement malembe tango efanda ekoma sko tota et comme tu ngana banda na Diego ngana zaki ya Diego mais tant j'entends qu'ils vont na okemba tamo ali papa pourtant basaki na basket mais tant basket et sili bango batika na lipapa bato tout bozaki boza wapi mais biso ngana bia j'entends na lipapa ngapi na nanga to tamo ali papa na après tant to zonga na ba catch to zonga biso so na ba catch mais na bolingo dialogue est très important OK pe to yeba nini avant beaucoup kabona mwasi pe ata bozana mwasi ba maloba nini oloba mo soki omoni ko okokisano maloba wana te so mona ko ksano maloba wana te hein mo ba jibe mo regretter banzi mo yebela ba mida mida chatu mayele masilinga na komizoba pona linga mais tant ba fali ayembela nani na ye yango na ba zo évoluer tant lo bani ceux qui ne pas comprendre de ningoza surtout pas ça numéro na sapato ata basali nini et simba ça veut dire na love na émission na biso oya pour redécouvrir makama bolingo ebele parce que nabi amoureux desi azawa docteur love OK azawana je peux Mbappé j'entends ma casse na makama bolingo je dis bon ça va pas bien bolingo pesa un moment fleur moi cadeau parce que biso na kina cadeau c'est ça chambre hôtel nini yango bolingo poto parce que tout ba petit mso linga
obeti mo tout devant masana ba moni o mimi mo na resto o mimi mo pemé na mai bolingo ça za mbongo te mais ça dialogue moi chant obeti mo sur la série c'est ça o comme ma parole d'amour au moins bolingo zo évoluer et voilà nous sommes presque à la fin du Milimbondo te dédicace à qui et na banani ba o ba ebi ceux qui paient nani non ba non mon président Diego Milito motema na Saratola je dis musique na biso Milito musique tous on a toyé déjà mon secrétaire général Jonathan qui vient à 10 amibali 10 je dis Montasimbi Diego Milito mon tout cerveau mon terre il y a Diego Milito ça Jonathan qui vient à 10 amibali Hervé Ngandou yanga ya bakatimi na kata Belgique toujours aux Alazala wana couple Gidel na kata Suisse meilleur couple je dis père après ça va conseil hors ta capitaine maman chérie il faut Alazala wana je veux dire ata yo moko lobi que za molimo ata ba publier ata ba salinini Herman Kasongo to yebi pété yango kaka nzamba ba yitina ngosusu ezaza na ngobongo pas de souci ba mbote no peza la wana masana na kata Belgique moi kombo ki manga trop mais tellement mo limbondo bi ke limbondo nao makamno sezana ngo pepele ba tout balinga jimi limbondo nazana ata bomo na ngana ba tournage musuto mo na ngate bo boulete ke na kufa ngosu na ba chaîne na bango na kufi mais na vibo nazana nga limbondo a fonctionner motu na ngande mbongo na nga musa na ngande mbongo na nga naza toujours splendeur yanga ba katimi mona wa comme ça papa na est responsable mon bébé mon chouchou na bota mona liboso mobali ngana bulaki na bota mwasi na bota mobali noko lisusu ngana ezabnande benda bika ba kofi banini yango to bunda samedi na invité na musique oyo kama ya boka bonne musique oyo kama Maleka Mayema Jali na Mayema Koya ya bonne makam. Voilà, merci à vous qui étiez devant vos postes téléviseurs. Nous sommes à la fin. En tant que moi, je dirais que Bolingo et Pardonaka, Bolingo et un climat d'attente, Bolingo Zali et le comment il y a bien. Vous savez, il y a un musicien au Ayembabi, et ça là bien ceux qui baso lingayo, et ça là bien ceux baso lingayo. Les ex. C'était le thème des ex. On va toujours continuer avec ces thèmes pendant la semaine. Et cause la bien parce que on est tout réparé mi thème aux blessés. Tout chabadake. Tout lukato to bongisa. Ba relation o eza ko kabwana. To peut sa stratégie. Moi en koloba juste que la passion, avoir la passion, amour wana ko linga mutu conjoint na yo conjointe na yo pe ezala ke lo moya bien mais ceux qui beaucoup ba ex pour moi kendo ça la vie. Tout le monde ça la paramètre mobo. S'il s'agit à kozonga na so bolinga naka bozonga na boka sonité de ma part. Pourquoi na lobi bongo? Ezana ba bolingo mususa kendaka tikana ke kana kanda. Omontango akena kanda. Abosa ke kande kitaka. Obabi kande za mpa pe kitaka yo raison ya opesa nga bizu ya makasi bola eko tobolo lita mais so opesa nga bizu awe kitaka. C'est-à-dire ba paramètres c'est belé to lo ba kenon ba mususu baza na bango na logique ya kozongana. Logiquement par là ba tumsu baza masoki atali na ye mutu. Na ye babando vivre na azongana ba mususu batalaka le lenge oya kendaka etambolineza kindeni yango na banga pona zongana. Non. Pourquoi le lo ba mariage komi poto bala na photo kende hôpital. Ba mususu ba komo ba kina kento tala to sala o ba benga texte. Allez-y comprendre, l'amour est tellement bon. S'il s'agit à cause d'un solinga mutuno, pardonner. Je dis pourquoi parce que na quatre non ezaka pardon climat d'attente ezala. J'espère que ba obalinga na bangote parce que eza raison na bango. Mais je vous dirais que tu peux pardonner ton ex au limbisi s'il vous bandi peut meilleure vie, une nouvelle vie. Beaucoup Makambebele. Je dis merci à mon réalisateur DJ 15 Bassele, les monteurs célèbres, les réalisateurs du haut niveau. Babi Yende Kata Kata Bamba Bamba Souda Souda. Pour mon ababiloko eleki a. Je dis merci à l'assistance de Jonathan qui vous n'a l'eau. Ok, na bengi na bongo. Faut comprendre Maman Brenda Kuna. Donc 10 à match. 10 à match. Et voilà, merci à Madame la Baronne qui, Madame Saratola, Maman Oaboboto, Aibofandana Badou.
ndenda salaka effort que asangisaka biso tozaka na bomoko babi biso a bolingo na bolingo so to soit na kate tozala bien na ekumbeli wana nde ya musala pe eke kitoko. Tous les amoureux de l'internaute, appelez-nous, écrivez-nous de ce que vous avez compris que en amour les ex peuvent partir mais c'est un peu que non attaque tout ce qui a massa ce qui a causé ngezali ba misusu ba kozonga na eza nango favorable ba misusu ba pesi opinion na ba oneti ya gola apesi ya ye Liliane apesi ya ye ndeko na biso Jimmy Mbondo pe apesi o ya vie. Alors tozela ba avis na bino to ko voter siko na ba SMS wana commentaire combien au bazar d'accord ce qui va ex ba koki kozonga na ba nani bazar nango d'accord te to à partir à ko voter nde ekoyebisa biso ke non to lobela lisusu po nango na paramètre oyo ezali koya. À la prochaine. Dr Love et la bande de livres bon c'est la plus noble. À la prochaine de tout mon année. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Kabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Kabinda Center. Veuillez nous contacter au plus de 143 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.